témoignages au bozali ko témoigner tango nyonso epai ya jeune ya Info Plus HD na musala kitoko bazosalela bino bote batata ba mama bandeko bino nyonso o bo disposer batanda na bino pona kolanda Info Plus HD. Tika to fungola basango na biso ya lelo pona koyebisa bino que chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde premier ministre apesi bongo ba instruction moko ya makasi na batu oyo baza ko réhabiliter stade de Martyr ayebisi bango basala ngo na lombangu po esila stade wana ekoma kitoko. Edith Ezine apesi ba détail. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ordonné qu'il mokoli ya lobi mercredi 15 février finalisation ya misala pour la réhabilitation ya stade de Martyr ya Kinshasa. Ndele numéro 1 ya gouvernement Jean-Michel Sama a apesi ki bongo ba instruction na réunion oyo aselisaki pour la conjoncture économique. À titre exceptionnel, toyeba que ministre ya sport Serge Konde azalaki invité pour nous présenter ba dossier relatif et par homologation ya stade de Martyr pe na Confédération africaine de football CAF na Mukuse. Kasi selon ministre d'État en charge du budget Aimé Bodji, alobi que premier ministre alinginde misala esila vraiment na lombango penza pe lisusu gouvernement congolais déjà activé bongo misala na ye kaka juste une semaine après que CAF a décidé pour un stade de Martyr. Nayango to simba peto eba que ba club congolais nyonso déjà ba s'engager na compétition ya ba interclub ya CAF pe ba équipe oyo Vita, DSMP pe Lupopo bango déjà ba poni ba stade misusu pona koyamba bongo ba match na domicile kaka ndenge izalaka. Pe ba Léopard ya République démocratique du Congo bango pe ba bengami pe baza obligé ya kobeta ba match na bango o etikali libanda oyo kozala lokola ba match éliminatoire ya CAN ya Côte d'Ivoire 2023. Ba professeur ya ba université to pe ba institut supérieur ba décréter lisusu kozongisa grève na bango po gouvernement ezo respecter ba accord ya Biboité Poulanda. Ezalaki bongo na assemblée générale ya réseau ya association ya ba professeur ya ba université pe ba institut supérieur ya RDC Rapuiko na Mokuse ba décider kozongi la grève sèche générale pe illimité ko banda mokolo ya jeudi 16 février 2023 oyo pona année académique 2022-2023 pe organisation ya ba professeur ya RDC ba dénoncer non respect ya gouvernement ya accord ya Bibwana Nsele oyo etika bango na souffrance contrairement na clause pe échéance oyo bayokanaki. Ba professeur oyo balobi ke na conseil de ministre oyo esalemaka un certain vendredi 27 août 2022 nyonso wana elobamaka meti lelo sans suite. Yango wana bango pe na ngambo na bango bamoni kaka ke bazongela lisusu grève indéterminée jusqu'à ce que gouvernement de la République akozula bango solution pour trop c'est trop dossier à suivre. Gouverneur de la ville Chantiningo Bilambaka a lancé opération moko coup de pointe pour na kobuka ba construction anarchique nyonso pe musala na izo salema kitoko ba reporter ya Info Plus HD ba kitaki na terrain pour na kotuna population avis na bango concernant opération oyo. Premièrement, avant ya kobuka biloko bato ba no sala bato okuli makasi moko samati tozake baba okuli makasi moko samati ezotangisa bana classe ezobokola ba famille et ça m'a rappelé au a brusquement on a bukana gouverneur gentil au salaire ils ont ma bête na suka biso au CP na ngoti so le peuple de voter bango si on la buki biso bon ba ni bali te biso mo to débrouiller ba mettre na son cry to te kana ni balingi be mona mutavandi ta kana oh mutavanda kana kiti to ba monika image no ya bi ko te kana ba yeba singi Because voter yes voter voter bango nini o bango balingi to voter bango na condition nini to vivre ndeni bana to vivre ndeni ya beaucoup na tambola ka pesi ko yebi sangai so na bande sika mo mettre la boucle na banda pété donc la biso mo to mo vivre ko de manger pona nini ala yo sema mala papa mboka kama ni mabi papa kamusa mo kitoko oye sala son excellence alors Chantiningo Bila Mbaka son excellence papa Shekoko Mulumba Mabeka ozo sala musala kitoko tozongi na norme
ndenge tozalaki na Congo na minute oyo toluka na nutu toza na nzala bandi koluka babongisa nzela nzela bien sûr biloko yaka na nzela oyo eza distraction na biso bafamille ebele ezovivre na basinga biloko oyo donc kopropose bato te mama boye bokuki ndesi biso boye tata nza asalaka awa biloko tolali nzala mponi papa osala te eza mabe te eza bien eza siko na moma oyo nde te moma oyo te toza na moma élection apres toboka eza pas même pas moko bakosala makambo en plus bakosala kokoka avertir bato omoni tuwenzama tete balinga bakusome batikilaka bato inane baza koavertir bato chaque jour baoleka ti bato bazala précaution babimi apo batondi bande baloba esui mwa ta bato baleki bandenge bakolongwa biloko nde bakodeplace biloko na bango bayeka boye bakotiki boye esesoma bien. Olingi ozwa formation ya pilotage ya drone, régie télé numérique pe montage vidéo, habillage yaka bongo na centre de formation Info Plus HD Production. Info Plus et HD Production Center et porte. Pour la vidéo nyonso ba ebolingaka ko bakisa connaissance likola connaissance ko bakisa. Moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé okoye ko na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur matassa, notre et votre leur BTC, nos voleurs. Les lots toujours présentés Bino Bongo, Régie Télé et Info Plus HD Production. Oza la posa babengayo, régisseur y a l'émission Kobuka la Teyaka. Porte fongami pour la binonyonso pour la TV. Tozaka la montage vidéo T, na prise de vite. Topé na journaliste un peu habillage T, kasi tozape na Régie Télé. Bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus et Bongo Régie Télé numérique. Oza la posa au mixé ba émission ndenge ngai na mixaka Kobuka la Teyaka yaka au mixé. Parents, mon sang, notre et votre leur, matassa, notre et votre leur. Ah, nous avons un montage Info Plus HD Production. Nous avons posé montage vidéo et habillage de roman de combat de Kalate. Il y a un capo occasion qui toko et puis c'est Melibino. Ah, voilà, Info Plus HD Production. Nous avons pu couper, nous avons projeté directement vidéo la biso pour le logiciel la biso. Ah, et ça pour vous les sikaku les autres ça m'a quitté pour formation pour bien sûr. Elle m'a dit journalisme mais on a pour JMT yaka vous allez poser pour la ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka topé olingi oya pour la ndenge nini ba animaka ba émission ndenge j'ai des boules la colonne la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la binonia so pour biso awa boulot toujours salande zo ko ba fait des informations yaka. Prise de vie au niveau où il va filmer, il y a ah ouais, puis tu matissa drone, loco l'avion, au lingo il va pour matissa, pour combisser drone, ndenge ndeka pour kaniko, c'est la sienne. Ah on a un peu plus acheté production formation, on va faire la jeune fille, on m'a otuninga iso ki centre Info Plus HD Production ezonela bosikate na commune yanga basime maison communale yanga ba na benikisanga numéro 38 de bosikate yaka po ba place awa eza bon limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba ko kia c'est la sienne. Rédaction Info Plus HD sali constamment quand le bagage soki au quotidien ba wenze ba produit ba première nécessité ezo mata ba prix chaque jour chaque temps nini ezo sala bongo et dit ezine pe Julie Malongi ba kitaki bongo ko sola na population.
degré biloko ya première nécessité et mateli pardon bolukela yango kombo population bazolela balobi bayebi cause principalité oyo biloko e mateli makasi boye misusu balobi dollar misusu na ndenge na bango balobi nzela ya bakongo telme ebukana mituka ezoleka na pasi yango pen biloko e mateli au juste vrai cause eyebani te bazo comprendre pete biloko ekomi motu ya makasi bino moko boyoka ndenge bavendeuse ya wenze ya kianza bazolela makasi kwema neti boye kwanga oyo ozoti komona kai 100 francs mais kwanga otoki kuna komena kwanga komi na 500 francs nde ekuna 500 francs boye vengana te komona komi na 600 francs mpona loka bénéfice ya 100 francs okozomona ya komata makasi biloko emati makasi ya kosanga na kutu te biloko nyonso do lelo so bokei babakisi mbongo pri oyo bosombaki lelo ntango bokei lobi babakisi lisusu tutu kutu pilipili koloba te pilipili ekomi do pasi mwa mbuma moke boye 100 francs donc pilipili asango ezalaki mopipu mobimba me ekomi mbuma moko ya moke lipa oyo bamatisa 500 mabumu ya bato epusani te me bango bazomatisa biloko mpo na nini mpo na biso badebrouillard toza balokaloka na 25 tozobeta mutu na cerveau na bamino ezoswa biso boluka moya kobongisa soki moye te bozongisaka bayako bakangamaka bazotika dola kana nuna nde transport na kote bazowuta nango makala transport eza komata berbe pai makala tosima 5 moko ya makala 65 000 5 moko ya makala 65 000 bongo so tovivre ndenge nini bana biso kotanga classe ndenge nini tota bana kotanga classe ndenge nini vi ya malunge eza te vi ekomi ka cher dollar ekomi tisi na 280 000 tolembi mama biloko emata toyebi te mboka yango toza na mokonzi u aza te tala neti eloko ya boye nazoteka ye 500 rien de beauté mundele azoteka ye 500 okoya mpe kote obandi kobunda na baninga na yo eloko lokola oyo 1000 francs mundele azoteka 1000 francs na ye na tie 1000 francs mwana kokoma moyibi te ndenge nini. Jérôme Sampi pe Julie Malongi batunaki population différence ya bamakadam ya kala na ya lelo eza nini? Na 2017 nzela oyo ekabwana na 3 parties mokulu komina ngaba na kikwiti nzela ekabana na 3 parties likolo ya bato wana po bazali na susi ya kobongisa mboko te me bazali na susi ya koyiba na mboko oyo mais tandis que régime actuel eza na susi ya kobimisa mbongo basali mosala mpe babosani donc il y a misala ya temporaire te mais misala basali misala moko définitif oyo l'état akobimisa su mbongo te mpona kosala nzela oyo peut-être batie biso béton donc béton permettre na milieu marécager en fait que mosala basali etikala vraiment na koa bata mois demi éternellement mois demi. Selon moi, le temps est un mois différent. On a Zalak à Bissau Université de Rwanda au Sala. Les Zalaki, Prince à Prince, Rwanda, tout le monde, moi, bâti du Bissau, moi, béton, bâti du béton, la Prince. Autant moi, la Bissau, là, ça va. Mais à part mon péage, il y a ma case. Même si ça, la Selima ou la sauce, ça va chapa. Bandila, il va y avoir des pétards. Même si na kabina ezala ya okukala me batie beton banzela il faut maintenant passer ezala beton nzela ya kala ezalaki na banzela ya beton te ezalaki beton te likolo oyo nzela tokomotango tomona ezalaki pase totoa na nzela eza beton banzela ya kala oyo ezalaki na bagoudro basalaki oyo deja ekomokufa yango tala neti route na biso ya kiasa donc blessé de guerre ya soki tokote soki na université presse ezalaki toko banda début ti okokoma première na sera zedezama bien mais oyo pokoma lemba pasi kolongo lemba pokekoma matete biso bato bulaka pasi na pasi donc tobulaka bien nzela mabulu okita komata esimama bien. Nakala toyebaka soki omati transport okofuta mbongo kaka soki okomi na destination mais kokamwa ekoma nango kaka bazobelela sur place wana avant omata mbongo na se nini ezosala ke ba receveur to pe ba chargeur bakoma bongo Edith Ezine asolaki na bango.
Système oyo ya mbongo na se pa ba receveur ezo comme au fur et à mesure na ampleur makasi à la ville province ya Kinshasa bango ba receveur balobi que avant okota il faut pesa mbongo sino te ba koma kozwa ba faute ebele ba militaire soki ba koti na kati ba pesa ka bango mbongo te encore pe mikolo oyo embouteillage na carburant ndenge mati bango basala ka bampiaka na tour ya ba client pe balobi ba receveur ba koma konyokola bango po ba exposa kabango liboso ya danger ndenge la ndenge soki afongoli sac pour que abimisa mbongo miyibi bakoma koyiba bango na ba perruque na ba sac ezopesa penza pasi à la vie province ya Kinshasa et pa ba client na mikolo ya biso info plus HD production boyoka communication ya ba client avant mata pesa na mbongo na si soko kene to koma destination te kaka na nzela bakitisi bino abito suki awa soko bazonga na mbongo liboso po ani c'est une destination siko soki to komi wana te bokita to suki awa siko soki babi bakitisi biso wana biso to mema bango ape pa ye moko te to kita ka poto na choix te to kita to continuer mapo eza malamu te eza mabe to faut pas changer ni ba position na bango wana bango tela biso to se pena ngote eza bien fait mama ko no sa pesa rati na tongo tike 2000 na pokwa 500 pona nini sala ombuye biso bozo la solution mo reza biso nyose mama so bozo la solution te mal bango pe ba receveur na ba chauffeur bazanga ki maloba te babakisaki boye En tout cas, boye ezali malamu ata muke te pa bino ba receveur na ba chauffeur to kosenga la bino bo mekana nu ko tala likambu oyo po eza malamu te bozali ko exposer nde bandeko pa ba miyibi bakoki ko yiba bango to pe bakati bango ba sac siko soki likamba bongo ekomi perte kozala ya bino to ekozala ba client na likambu oyo bobongisa botala ngona malamu kasi biso tolobi kaka. Les fous du français ezali album ya bandeko les français par la musique bati na marché pour na ko améliorer langue française na minoko ya bana biso bola na nzembo la bango. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, les desserts, nos voleurs. Mon sang, notre votre lait, Matassa, notre votre lait, les desserts, nos voleurs. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon sang, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, mes desserts, nos voleurs. Mon sang, notre votre lait, Matassa, notre votre lait, mes desserts, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers? C'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien.
ya bandeko les français par la musique soko lingo zongo landa ba adresse na vidéo oyo. Chers parents, c'est le moment de se préparer pour la réussite scolaire de vos enfants. Avec la maîtrise du français, langue d'enseignement de nos enfants, voilà pourquoi le professeur Loulia Kronor met à votre disposition et à celle de nos enfants des supports éducatifs qui facilitent l'apprentissage, la maîtrise et l'assimilation du français. C'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, celui qui a chanté. Car la réussite de votre enfant en dépend. Le français par la musique est là. C'est le moment d'accompagner votre enfant vers le succès final. Voulez-vous en procurer en support audio et vidéo? Contactez la librairie Livre pour le Grand Lac et aux éditions Pauline chez les filles de Saint-Paul. Ou encore, contactez la direction de l'école de votre enfant. Centre de formation Info Plus HD Fongoli ba porte na ngopo na yo muto lingo eko la journalisme, montage vidéo, pe prise de vie yakakuna jamais okozala déçu. Info Plus et HD Production Center Fongoli ba porte. Pour la nyonso ba ebolingaka ko batisa connaissance likolo connaissance ko batisa. Moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé okoye ko na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Les lots toujours présentés Bino Bongo, Régie Télé et Info Plus HD Production. Ozala Kosa Babengayo, régisseur de l'émission Kobuka la Teyaka. Porte Fongami pour la Bino pour la TV. Tozaka la montage vidéo, na prise de vite. Topé na journalisme un peu à BHT, kasi Tozape na Régie Télé. Bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus et Bongo. Régie Télé numérique. Ozala Kosa, au mixé, ben émission Ndengengai na Mixaka, Kobuka la Teyaka, Yaka au mixé. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur. Awa tozala na sala montage Info Plus HD Production. Tozala poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali kokala te yaka po occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production. Tozopesa coupe tozo projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza po ya sika ko ezopesa ma kitoko formation moko ya sur. Elle m'a prêté les journalistes, mais on a pour Jémouké Yaka. Vous allez poser pour la Ndengenini, ba présentaka, ba journaux Yaka, oyeba Yaka Topé, Olingi Oye pour la Ndengenini, ba animaka, ba émission Ndenge de boula la colonne la pisse animaka Yaka, oyeba Yaka, Info Plus HD Production et fond ba porte pour la binonion, so pour biso awa, vous toujours salande, les autres va, faites des enfants, Yaka. Prise de vie au niveau où il va filmer, il y a awa pito zokumatisa trone lokola avion olingi oyeba komatisa kokumbisa trone ndenge nindeka kovaka likolo awa na Info Plus HD Production formation ya matapamba jeune matisa otuni ngai soki centre Info Plus HD Production ezonela bosika te na commune ya Ngaba nsima ya maison communale ya Ngaba na veni Kisangani numéro 38 bosika te yaka po baplace awa eza bongo limité to mpe benga biso na banumero oyo eza liboso ya batelevizio na bino kimamba okoki Invité du jour, il y a l'élan moko ya bandeko les français par la musique à l'obeli bon album na bango les fous du français. Les soleils s'élèvent chaque matin à l'est et se couchent chaque soir à l'ouest. Si je mets mon bras droit vers l'est et mon bras gauche vers l'ouest, je regarde le nord et le sud derrière moi. Les 4 points cardinaux sont
les nord et le sud, l'est et l'ouest, les nord et le sud, l'est et l'ouest. Congo, mon beau pays, tu es borné au nord par la République centrafricaine et le Soudan, à l'ouest par l'océan Atlantique et le Congo-Brazza. Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et Zambie sont tes voisins de l'Est. Au sud, tu es borné par l'Angola et la Zambie. Congo, mon beau pays, tu es au cœur de l'Afrique. Avec ta position géographique, tu as une vocation africaine à assumer et à garder des rapports de bon voisinage au cœur de l'Afrique. tokomi na suka ya info plus hd lelo kasi avant tokabwana bino tozali na page noire oyo Kamvumya mingiko tukalava vanza. La famille Manzimbula Mbanzi Peliongo bazali na mawa ya koyebisa bino liwa ya papa mwana oncle pe beau-fils na bango na kombo ya Mbanzi Ngwala Flori alias Mangi oyo akufaki mokolo le 30 janvier 2023 suite ya maladie ya tango mokosi. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 17 février 2023 à 19h30, veille mortuaire na salle polyvalente Mariam oyo ezwami na avenue Kabalo, référence croisement Kabalo Okasa. Samedi 18 février 2023 à 9h30, levée du corps na morgue de l'hôpital ya Kalembelembe, pe enterrement et célébré le même jour na cimetière ya Mingadi. Bain de consolation Simabo Kundami toujours na salle Mariam. Tika été communiqué oyo et comme na baignon sur baebaki Kondo Flori Mbanzi alias Mangi. Pe biso magazine Info Plus de présenter ba condoléances na famille biologique na communiqué signé famille Liongo Okomi. Merci la confiance et fidélité au bozana ngoya kolanda biso tango nyonso. Merci l'équipe technique et rédactionnelle ya Info Plus HD na musala kitoko basali bino. Un grand merci na valable motomo bien na bakisela et papa social kasi soki Jésus Christ. Nzambe ya pasteur acheter lita aye tenga ina bino rendez-vous ezakaka awa.